Ma mission TV, le miroir du monde. Congo faut bénéficier de maïe donc bénéficier d'un pour les alliés ils aussi un encadrement bien orientation bien pour et beau temporament bien pour le bi bah et porter un plus na Congo. Likansi ya ko sala ba biloko wana bon na ko lo bana no sana na donc on nzamba pesinga ya ko créer ba biloko parce que mutu nyonso tenda za na possibilité ya ko alala la muki abandi ko zwa biloko akangisa pas réalité. C'est que tu fais d'accord, na sana ma kesi nango na chaka ma quelques matériels na sana ngo soki na posa kosa na misika libanda na travailler na sisi na kangi au travail kango à l'aide de matériel nini ko zo énergie à monde soko zumongo tina mna ko net ko gumo net tumba yo voilà des choses comme ça donc ba biloko ni ba matière on zo ko benda sikoyo puissance ya mungu wana donc na ekoti na ba pièce wana et puis qui peut créer énergie électrique. Papa Jean-Marie Lukulas a mon kingana à moi et le comment on a salaki de aidenga pour une année na tangaki pour na kataki biti donc a eu fouté dans pour une année tangina itinji na sali troisième na wata on a passé na 6 deuxième na passé troisième deuxième deuxième plutôt on a passé troisième là pour on a passé troisième c'est la corruption technique na ça na côté na technique ou ça na domaine où on a tout ça nde na zaki na ba moyen possibilité nde ya futela kinga wana président s'appelle Cheke azo ko se focaliser beaucoup plus na makambo énergie wana po énergie est un facteur moko clé pour le développement mboka. Ma mission TV, le miroir du monde. Maton Dimingi, Balandia, ma mission TV, le miroir du monde, Bongo Sikasika, Bo Stelingbani, tout le coup, les Bosso habitants de Babino. Au point que l'anda biso, on dirait mon kilimo bimba, bisika biso bokamata na pesi binombote, puis boyi bolamu. Au cas où il n'a qu'un biso na binombongwana, beaucoup il n'a qu'un moto bakase pour un bon na moto puis la moko na moi. Boy ko le Congo démocratique, soki penda solo penza, tout le bamindele, bako ko butu sa solo pena makanti mabango butu pela moko yango sepa ko bola mbomboka na bango pour na ninte biso pe ko Congo démocratique solo penza avion topé pepo et ça makasi na makanti ya moto moko baba kino koma kibasa tote na tina ite baluka lolenge nini yango solo pende ko pepo ay ko mema ikolo etambusaka bato nte ya mokili lolenge moko pe motuka balulaka ape bongo na bongo atako solo penza moto ya salaki etalelo ngonga to le ba montre to pi horloge ezaki sali kanti ya moto asali na kosala boni pote aiguille tambola tina ete bato bazwaka lolenge ya kotala kangonga bisika biso bakamatami ndi likanisi mona so penza likanisi ya kotombola ete soko pe tomoni bana eko Congo démocratique so bakamati makanisi ya malamu ya koluka kosala makambo po ntoma ya mboka na biso c'est ko pesa ka bango chance pour ete bakolisa maele mabango boni gouvernement abanza kapo ya bato mona nini so penza na bato mona basala kana tina ete bazala bien encadré ba travailler pour na ntomba ya mboka aba seka to koluka ba
investisseurs baya bongo ko investir na kati ya mboka biso Congo démocratique nzoka nde tozali pe na ba génie na bato iso pe na bakamata mi na bwanya ekasi ya koluka lolenge ya ko transformer mboka ya kosala pe bisalelo moye ba mindele ba kotekela biso na ntalo makasi bango moko bana ya mboka Congo démocratique pe bazali makoki solo pe ya kosala yango na émission ya mokolo moso pa to yembi bongo ba politique te kasi to yembi solo bato moye ba bengaka ba génie to pe lenge moye to bengi na kombo ya ndeko Kalonji azali génie azali jeune azali koluka lolenge ya ko transformer mayele na ko sala ka ba tracteur ya ko sala ka ba ventilateur ya ko sala ka biloko ya ko sala na mopepe ya pamba na mungwa ya pamba na mai ya pamba et ko senga dépense ya carburant et ko senga te sengeli lotilike ezala bonya yo ani kamata mi okati ya ndeko Kalonji iko la solo malamu soko gouvernement na biso ipesi maboko e tie sika mo molongo bani pote akolisa mayele ezali kati maye ndeko Kalonji mbote ndeko boni nzoto santé kitoko vraiment bandeko sasa pibongo bakotala mokili mobimba pesa bango mbote ya mboto na pesi bino mbote batunyo sozolanda biso komolanga Francis Kalonji jeune congolais asalaka babiloko ndenge na ndenge ba création babiloko ya ba groupe électrogène dans ba système énergétique tapaka côté wana mwatro to sengi so plan développement côté na kati ya mboka Congo démocratique to zali na besoin ya ba jeune ministre ya jeunesse ndeko Billy Kambali ya UNC bato kokambade bango moye ya kopesa so pena maboko kutia bango esika moye lilongo bani na tina ete bwanya ezali kati ya ndeko Francis Kalonji e kenda na pamba te mpe poate lokola ndeka pepe be likolo simani ya kwe ya kufa ke ndenge wana non esengi solo kokamata ndeko moye kutia esika moye lilongo bani na bandi ete boko mona na sima boni bilili ezali kotambola bako tsa biloko oyo ya kreaka ezali possible mwana RDC nyonso azala na lotiliki ata kwa vandi na ferme to na mboka musika ezala na kati ya zamba na nzela ya GFS générateur Francis a eau salée machine oyo ezali kopesa lotiliki kasi na lisungi ya mai ya mungwa mokili nango elenge mobali bozali komona Francis Kalonji moto ya bwana pe mayele na kotala pasi ya lotiliki ezali na ekolo Congo démocratique nde akeli GFS oyo ezali kosenga ba effort mingi te mpona kozwa lotiliki diplômé d'état Francis Kalonji azali na bosenga se moko lisungi ya mbula matadi pe ya bato oyo bazali na makoki bayeba na kopesa ye maboko apusa boyebi na ye musika lobi ekolo Congo démocratique ezala na ba machine oyo ekelami na bana mboka mpona bana mboka Francis Kalonji akeli ba machine ebele ebongi bakonzi pe baebanso bazali na makoki bayeba na kosunga elenge mobali ya mayele pe ya bwania pamba te lotiliki ezali eloko ya motuya mpona bomo ya batu soki na ekolo Congo démocratique tolongi lotiliki ekozala malamu mingi
Kata nini? Sima kokela GFAC générateur Francis à gaz comprimé machine oyo ezali kopesa makoki ya kozwa lotiliki na nzela ya mopepe. Francis Kalonji génie congolais akeli lisusu GFE générateur Francis à eau machine oyo ezali kopesa makoki ya kozwa lotiliki to énergie électrique kasi na nzela ya mai. Pona elenge mobali ya ekolo Congo démocratique oyo posa na ye ezali kopesa makoki na bana mboka nyonso ya kozwa lotiliki na pete. Nde akeli générateur Francis à eau oyo ezali lolenge moko na turbine ya courant électrique ya Inga kasi ye asali ya moke na mai ya robinet ya pamba bato bakoki kozwa lotiliki. Francis Kalonji azali na 6e invention ya biloko ya kafu-kafu oyo esengeli na attention ya bakonzi ya l'État pe bato ya misolo po misala ya Francis Kalonji esunga ekolo Congo démocratique Afrika atako mokili. Ko Francis Kalonji. Oui. E bandaka boni to pesa le makandenge nini ozwa likanisi ya kosaka biloko mozali kosala. Bon, merci beaucoup. Likanisi ya kosala ba biloko wana bon nakolo bana nzana na don donc on nzamba pesinga ya ko créer ba biloko parce que mutu nyonso tenda za na possibilité ya ko alala la muki abandi ko zwa biloko akangisa pas réaliser donc faut za na don moko nzamba chikati na yo ozo permettre yo au foxer au lukaba ba biloko ba matériel ba pièce o esengeli faut ko kangisa pour au réussir au peut ko sala biloko mais au réussir en beauté c'est-à-dire aux anons on s'appelle un esprit à créativité mais aux anons don on a dit donc il y a un bandaka depuis 8 ans depuis plutôt 2008 kino lelo na bandaka na 2008 bani ko sa bloka mike mnya so sala ba mituka nazo tekela bana mike mituka bat naza ko sakana bango nazo créer bango ba mituka nazo pesa bango to fait que nazo ko évoluer mike na ba bloka ba création ya moko bona pe bo mwana ya moko na tiki na ngana na fani na nga ma ba ne ma ba makamba classe na landi ti moko tel mesa don zo ngila nga ko mona idée na sala lelo ko bon nde na bandaki ti na komina na moya lelo na komo sala ba biloko aboy donc bandaki vraiment kaka bongo kaka boyi na la na lamuki mayele yelinga na créer ventilateur na créer na zo créer ba ventilateur amike bato bazo somba ba china ndako zo kusana ba pile a china ndako zo ka mpepe soki mulunge zali donc biloko na mike na bandaka na moti nazo ko bati lelo et ça li à peu près mibu au domina na mwambe to jumna liboye ukamata makanti ya kusaka makamboli kasi osho yamba ata bandeko moko ya gouvernement ata na bokonzi ya kaleleka ki ande Kabila baiki kotala yo balo baite ende kutotoza na besoin ya ko encadrer yo to pe essayer yo ça démarche mo lo lengekani ba encadrer ba so quelque part au Kolisamaïl aux aïna mo katina yo. Oui dans ça là parce que depuis 2008 on a bandaka menazaka pena na idée ya kene kuluka batu wana donc tina ko da 2012 ndena komi de ba ko signaler non il faut ba bloco zo sala besoin intéressant makasi il faut o lukakata ba na njela média o lekisaka po aider yo ba mona yo zo sala ndena bandaka wana na 2012 na yaki kozwa moto moko papa Jean-Marie Lukulas amona kingana ya mwa eloko moko na salaki ndi aidenga pona inane na tangaki pona kataki beti donc ayoko futelanga pour inane tangi na itinji na sali 3e na ngawata on a passé na 6 2e na passé 3e deuxième CEO deuxième CEO plutôt on a passé 3e pour na passé 3e ça la option technique na ça na côté na technique ou eza na domaine où on a ça ndé na nazaki na ba moyen possibilité ndé ya futela kinga wana après ba moment mususu moi contact na et silaki tozaki pena ko sola suite ti ko fanda petel ma pesa ka don zamba ti pesta pananga nazo kaka ko créer ti nakenda ki susu ko
nzambe okosunga na okuta na pe susu na ancien ministre ya industrie papa Rémi Musungai nazo pese mbote voilà na pese mbote makasi pe merci na oya sala pona nga donc a idanga yenda ye ayaki kuvutela nga 3 ans bala moko donc futenga 3 ans na col moko ya l'info na tangi na njili obisika na décochaki diplôme d'état nanga yango ti lelo siko tango esili lelo pe nazo continuer na ka ba création mais ezo senga nga susu ba encadrement lisusu vraiment pour na kolisa kaka ndeka nazo kende boye mayele o nazana po nga nazana ngo ezana ya kotanga te donc ezana o pena naturel voilà eza inné donc o ya kobota manango nde nazo bimisa donc ezo senga lisusu pena so ba formation o ko na ko combiner na o nga nazo sala pour na koma na réussite ba bloko nazo sala o bozo mona ba image wana et permettre na koma na ba capacité ya ko créer ngo ya minene ya ko créer ngo na ba manière moko professionnelle pour aider ka batu ba sali la kango et un intérêt en mboka voilà ils ont intérêt en mboka tout beaucoup plus net pour moi na salle ba centrale hydroélectrique centrale hydroélectrique surtout et mon surtout président na biso siko azo président Félix Antoine Tshisekedi voilà président Félix Antoine Tshisekedi azo ko se focaliser beaucoup plus na makambo énergie wana po énergie est un facteur moko clé pour le développement mboka c'est pourquoi il faut vraiment ya wana na moni vraiment aza mutu moko aza intéressant pena surtout na makambo ndenga azo ko se focaliser na ba makambo énergie wana ezelo ko moko o to ko promouvoir na mboka na biso surtout biso tozana ba rivière ebele tozo ko exploiter te biso lokola basela biso kaka inga lokola basela biso zongo biso to lubi to sala eloko musu te to tika kaka wana non mais na yo tozali na makanisi na tozali na capacité to ba capacité à exploiter pe ba rivière na biso to bien ba mai kalam tout à fait ba petit rivière na nyonso zo cacher certain potentiel énergétique biso to beta ngo kara biso to tala ka ba mais ça soit menene OK ezo ko capé ko répondre na besoin et ça ba musu na ba kinya pena ba mona courant ba yo kaka ko mona te amona mwinde na ndako nebo atia le PTV mazana capital omoni bakambo wana nyonso wana ezosala bon mpona nini beaucoup plus bani promouvoir pena babiloko ba jeune congolais bazosala te basomona kaka bazwa biso kaka c'est terre à terre makambo yango tokopesa longonya na ndeko Jean-Marie Lukulasi, honorable double Bronsard, député national mais en même temps député provincial. Mbote na ancien ministre ya industrie ndeko excellence Rémi Musungai na nyoso yebo sala ki so pena komona Musungai pe osunga ke futaki ndeko 3 ans directement et pas kamata ki diplôme na ye. Ils quelque chose à féliciter pe topesa longonya na ndeko Jean-Marie Lukulasi kasi toko yebisa na ndeko Didier Matono Masweka ma et yo fa na mboka ba pa ya ulingaka développement ya mboka na yo Congo démocratique tala ndeko Francis Kalonji azali na besoin ya lisungi na maya kamata mina yango na bwanye ya zali na yango pe to koyebisa na ndeko Roger Kabongu oyo ozali na mboka Charleroi tango boku ya bo isika pa ko tia société moye ko saka mapapa ba sapato ba sac bomona pe bato lokola ndeko Francis Kalonji ikozala malamu miso bo travail na en collaboration je dis pleinement qu'on a ajouté Tati Mère double Motema Prince Juclo winner couple Kanyaka na Londres bato ya kosunga solo pena bango moye to kusala makasi to luka ndeko Jean-Marie Lukulasi susu pona mbala ya mbutu ya mbaye étant dans ma mission d'ailleurs écoute ayebisa nga soki aussi si aussi de décocher diplôme na yo sali ba point bien na ko lukela ko sombela billet de manière que ki kotanga libanda musala to kusala démarche wana au continuer en lobi pena ozonga po na ko aider mboka po ba potentialité yekende ka boye tendengo uti ko loba awa na début émission botika ngote kende ka tout à fait to kusala démarche wana ko lukande ko Jean-Marie Lukulasi to bengaye tout ça un peu interview en sorte que à découvrir parce que ça mon été dans lisungi ya sonki ça la mission ko lebele à mon ayo pour que bo continuer na makanisa mala mazali le député national en même temps provincial voilà ça et puis chef d'état le qui était azali kota la mingi facteur énergie to couper ça pe to ko ba pembela na ministre na vice ministre énergie na ndeko papi mpungulamba et azali ki bongo président lui déjà na ya PRD azakat na moli na motema na makusunga batu mais so pe na initiative ya malama kusunga go sika osaya ka babilo pa mateto ko mandinga malizingi iko et zali beaucoup de so ba tracteur ba nini ils ont fabriqué na ba plastique et na mabende osala ka yango boni zo forme puis ça parce que donc on a ozo ko fula
tracteur wana ezo sala na moyenne donc tracteur wana eza na salaki yango à l'aide de plastique plastique et puis na ba objet métallique mususu na sangisi et puis forme ya tracteur na sa forme wana kola ba vérin wana ezo sala ba mouvement na donc ba mouvement na nyo sur fonctionnement nango ça na mai donc mai kaka o na sali ba système na kati wana avec l'eau wana les autres tinda pression na ba vérin et puis ezo sala ke pour mona ba mouvement nyo social ndenga excavateur amnene ça kadona copier ou amnene wana mais oza innovation na kati eza na sali lo wana na moni ke ba système wana ya ko et puis ba no fonctionner faut ça na ba moteur amnene na tali ke na ba moteur amnene tezelo comme kefu na luka pe système na ngamoko na ko ça na ko s'inspirer na ko sala ba système ba vérin wana ya mai et moni ba fonctionnement na monyo so wana ça na ba plastique na ba objet métallique voilà to ko na solo penamba la sima o ila biso yango ya mobimba boye ezaka na bilité to simba yango oui to tesa bande ko solo penamba ozali ko sala sasa yipi ozali ko évoluer boni na kati ya mosala na yo ozali na atelier ozali na bato bakopesa seka maboko to na ino te bon siko pena na noté na za pe na atelier te donc bisika to fandaka na za na ma kesi nango na chaka ma quelques matériel na sana mo soki na posa ko sana bisika libanda na travailler na kesi na kangi o travailler kango à l'aide de matériel nini ba matériel za kamo belé ma ba pince ba tournevis ba moi ba marteau si donc biloko eza belé na lobi technique pour créer logo moko au moins na tam so créer logo comme kimzo singa ba matériel belé donc technique eza bon donc ça biloko ma kim belé mais pas vraiment ba matériel nécessaire au pene sengeli pour na ko réaliser ba biloko wana ya bien qualité ya bien donc na travailler il faut loka kim kyonga na zwaka na économiser kaka pour na bon ngapi na mungu na ngeza beaucoup plus kaka na kocha ngo na misala na po na zwika kama mke na économiser na problème mke na sombi eloko mo eloko zango besoin ya ko na réaliser voilà sika mungu ezali ko servir biso to peut bien ka sel ezali ko servir biso pour na na nini bon voilà moni mungwa mungwa na mai soko mélanger yango isala ka produit chimique donc na produit chimique wana eza na ba matière moko na tina kati on a koloba te ba matière moko na tina kati c'est la cuisine interne voilà donc na tie ba pièce ba matière ozoko ko za énergie à moins soko zumungo tina mnako oka net ko gumo net tumba yo voilà chose comme ça donc ba biloko ni ba matière wana ezoko ko benda sikoyo puissance ya mungu wana donc na ekoti na ba pièce wana et puis qui connaît créer énergie électrique wana zo faire fonctionner ba moteur ba des dynamo et puis dynamo zo produit énergie moni ampoule zo pela matondi mingi sika to senga neno elima pa ndeko dori na nzela machine pesa biso ba malingi ya biloko ndeko Francis Kalonja sala ka pitu kozonga na sima to landa moyo baswaka batufana makolo sa banyawa mike oyo baswaka
Boti bongo kulanda boni ndeko François Kalonja ko sala kam ba création na ye sasa ipi nini okosenga na bakonzi ya mboka bayiba kolanda yo sika on enseigne à la autorité. Je pense qu'avec le président de la République, le nouveau président de la République, M. Félix Antoine, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azoko, Aza vraiment na idée à promouvoir l'entrepreneuriat et le travail à la jeunesse congolaise. Donc, na robita vraiment c'était côté na vraiment apporter vraiment soutien moi à bien au sala paye bien pour musala oyo vraiment singaka ba soutien à bango vraiment. Et puis donc il y a une bourse d'études qui permettre na on appelle pas le ministre de la jeunesse approfondir connaissance wana pour et permettre le Congo vraiment faut bénéficier na mayele oyo. Donc bénéficier nango pour les alliés ils aussi ngasko encadrement bien orientation bien pour et beau temps pour bien pour le et porter un plus na Congo. Donc ministre de la jeunesse c'est opérateur économique to banya ko soutenir ba jeune ou bazana ba initiative na ba mayele oyo senga oyo ko ezana na intérêt ya Congo, bien intérêt ya Congo à lobby donc bo soutenir nga vraiment ko sala bien na zo faire de père et de mère mais et ni ko baté ke fona na sala le côté na fanda kaka mais na zo ko forcément mke na zo ko rete ba o wana na ba niveau nanga donc il faut ceux qui avec soutien à bino et ça là qui a évolué vraiment makasi et que ça bénéfique pour le Congo na biso pour la République démocratique du Congo voilà. Ministre de la jeunesse Billy Kambale pour tout briller acteur comme directement par chef de l'État et surtout Mimi Kambole na misa na yo au talayango lokola toli ministre tali mambima ya bilengete tala jeunesse na yo mosala ko sala ko créer biloko yo Congo zena yango bosinga pour le développement ya mboka na biso Congo démocratique qui a ko sala biloko bi tozali ko bande été na horizon 2030 et ko kisama kasi déjà ko sala yango kasi a ko zanga nde makoki ya ko somba ba outil ya ko bungola lo lengi na ye ya ko sala solo penza ikozala malamu mingi soki bosungiye bo pesi maboko na tina ete solo penza mosala moye ekende oboso chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo solo penza ozali na makanisi ya ko bongola mboka na biso autrement lo lengi na ino ezala te bilenge ya solo penza bazali na moto ya makasi na kati ya mboka so Congo démocratique pona salama ya zali ko sala so isingi kata kende o libande ya mboka kasi bone ya kamata na mosu kaza na encadrement malamu awa na kati ya école Congo démocratique et kosunga biso na tina ete Congo e bénéficier na bwanya ezali yango yambo ete ba mona ye ba ya koyibela biso ye ba kena ye pona ete ba koma ko exploiter kuna libanda mboka libanda bongo ba ko tika biso bisele ya ko sala pona mboka na biso Congo démocratique to komi na suka émission na biso bande ko ba ko zo lingi nini ou ba so bande ko bani bazwa ngai il faut ko contacter nga na plus 240 numéro WhatsApp 89 20 80 923 089 20 80 923 le même numéro on les appelle na WhatsApp na Facebook Francis Kalonji et sur bêtise Francis Kalonji ko mona même ba vidéo musu fait sur vos infos ça ko tala bien ba boye ba pena na bo sala pena bien informé ba vidéo musu ces appels kuna bo kota kuna bo mona bilo comme sur na sala et puis na même na YouTube Francis Kalonji bo mona pe ba œuvre nanga voilà et ko aider bino pour comprendre vraiment qui est Francis Kalonji kasi mboto kabana siki bino na ino bota la vidéo ya suka sima de ton kabana bino tolanda
wana bolandi bongo malilingi ya suka ya ndeko Francis Kalonji bonye ezali kamata mikati na ye lulingi na ye bona po ya kobongola pe kotombola bomoto boye ndenge ya salaka mosala na ye solo penda kosinga na lisungi na bakondi ya mboka chef de l'état son excellence ministre ya jeunesse pe basusu ba conseiller chef de l'état solo perso bomoni malilingi moyeboko misengo na mesa ya mokonzi na tina de solo penza apporter en plus et pas un déco Francis et natina ya ko sunga ndeko kaka pona ye moti pe ko sunga ikolo mobimba i bénéficier na sagesse ya kamata minengo to komi na suka ina kana biso ya mokolo mwa lelo to pesi mboti na baso banda kibiso nte mokili baso ba balinga ko sunga bato ndeko Didier Matondo masweka mana mboka États-Unis sol penza mayo linga ko sala yango ebelemi tango ikoki to ko pesa pe na ndeko Roger Kabango na Charles Leroy sur le pédé bateau kusunga bango yo Gisèle Tati mère doublé motema ya Prince Giclo winner coupe kanyaka na Londres ba ya kopcha maboko solo bango yo pédé solo au PC bango maboko tinete lobby Congo ya bonsomi et kamata solo penza il kamba motuya au kati na ye tant les pekan boto suki sibiso na bina PC mboti na baso banda kibiso de partout to kote mikozali ko ya abotika la malam. Ma mission TV, le miroir du monde.